Cher ami internet, na pesi na mbote bisika bozali. Bozali en direct ya studio na biso Panja Sango ya Congo. Bambote na tout le monde doit écouter la vidéo pour la première fois. N'hésitez vraiment à s'abonner, à partager, à commenter. Et on décide la raquette sur le bosso, il y a l'écran, na bino, tout la bino, l'actualité et sika. Merci na abonné na biso, merci na Pamela Dizamatch wa simbi réalisation, yena edino image. Lelo oyo nazanga monter na plateau, nazana Papa Africa, Papa Bawarion. Banda ba beta ki tourner Europe. Ami kangama gazonga akotaki cave habite soka utaki wapi mais lelo vraiment décidé to solana parce que il y a pas mal d'actualité oyo et landani vraiment ya vraiment habité lelo me fona bima na écran le rappel lelo et ya zo bete la biso sur ba tourner en France ya ngabi bon to solana ba parcours ba mission mususu to mona ki concert ya Redi Amis na Bataclan to zaki na yemo Papa Africa to moni concert ya Riche Wata to moni sortie médiatique ya maman Shagi Sharoufa donc voilà et on retourne sur la Papa Africa sur la même langage na Pamela Dizamatch côté là Papa Africa vraiment Papa Africa bon week-end non hein? Ça va hein? Merci beaucoup on a un display maman ya mandefa ok nabo kimia ezali neti na sana lo wana ndio osala ngonde na maboko osala ngo boye zela na bikengi na kubisoda kitidanga akumisa la oui ya solo bikola la sebele lula ngana Pamela ligolo ba bite petit nanga dembo penza masa mandefu ya moko na Paris sebele ya solo aigle webi ke na boulot ba komo benga nga aigle ya solo ba mindele bandibu ça c'est la vérité hein. Au moins pendant na penza bo aigle mais reste pour ça bel homme Papa Africa merci beaucoup so zaki bel homme te linga za show nga balela nga ko nga libi matita za pe yanke sans cela mbili penza mais ya kila bolingo za raté Papa Africa ke ki yanke na mama bolingo za raté te ki ozala boyo sko ki yanke on za omoni ki yanke ya ko beta te mais er moko momi pa ba penza ke non na za penza na mutu so penza pe na sal ka bo pe omona penza ma musuba ozwa amona maman bon moi on est là pas pour ça. OK, merci beaucoup Papa Africa. Mais pourquoi au limwa gibisobe comme so obenga yo nazoya au limwe nazoya ozomona na bon nazaki na maba makambo parce que makambo ya famille ezate ebima penza ba ezai penza ba makambo sérieux bon na ndenge pe ya mabete na mesana trop carré oya awa 100 carré et ça la bien te vous comprenez donc yango penza et ça là qui et pesa ki moi batan wana botango pe makambo epesi bien boulot pour place na salaka na bandaka 5h heure au 6 à 17h pour qu'on m'appelle 19h talaka iko nango home cell avec wifi echanza et comment ni que t'es là tout nanti OK Papa Africa tozaki na Bataclan au participant qui ou assistant qui plutôt na concert ya Redi Amis ya Bataclan alors royebisa biso nini par rapport à événement wana bon bino na kebisa bino net yo na kebisa lote parce que zalaki au vivaki doki bato bazaki tene na yebisa bango ba oyeto raté en fait alors na ozape na message moko dire costo pona venanga ba ilokana. OK. Donc biso toza ba premier bato o Redi a rikita na Casa do Canto na yo je te dis il faut que ce musicien à la Casa do Canto oui siko zaki na danser kaka nazaki danser nazobeta pe percussion bon nazaki danser penza ya kobina ka na ba spectacle te nazaki pesa ba danseuse donc nazaki mettre chorégraphe OK sikoyo nazobeta pe sous percussion d'ailleurs zaki lambio et na viva yo siko na Casa do Canto non na viva nazaki sikoyo tozaki na groupe na biso bale nazobeta mbunda naza kobina nazobika yo pe mo babio mo ela ranga vraiment donc chaque année oya na profession danser là yo moko zaki musicien viva la musique na bale yo moko lisusu danser ya viva la musique yo moko lisusu na Casa do Canto mettre correct siko bano gérer ondeni na bandaki na Casa do Canto mais nazala nga mwana molokai OK venanga Redi mwana molokai tango salaki album na étoile ya moto wana nde siko okotu na neti fila fila banda ba premier batu na Casa do Canto avant kende nini et pas emmener oui wana ba 97 98 comme ça OK
attends 97 R Kabila Koti. OK. Ozomona. Donc moi eloko moko moke omoni fila basele tant to répéter ngana obetaka na nga maracas na bani na pesa pe danse pas ba ya ba danseuse mais nazo tala ça je dis un truc vrai na tala penza fila basele bon habiter ye pour tes ana. OK. Le seul mouton grand penza ba nayi koloba o penza ke le karapoto. Na sens nini mama soka a interpréter Papa Wemba. Surtout Nzembo Amogwe parce que zaki album ya étoile. Ozomona ce qui a interprété Nzembo Amogwe. Mais Papa Wemba. OK. Vous me répétez pendant autant la bobi. Bon, on appelle ça fait bambote. Il me respecte moi aussi je le respecte donc. Sugolo ne kimisara kaza de kanto pote zakite. Non. Siko nga eloko moko esalanga soki nayebi soso eloko mosusu koganga te na oganga te to na bandi eza na sengi pardon koganga te mpo nabeta soki na bayuda te na oyoka asiki po Afrika eloko ngosala biso parce que opesa nga sengo comprendre te na sala soki o motiva vraiment plateau la radio siko bale ya vivre la musique ale na bayuda du Congo lisusu siko tozo répéter na vie na nga bayilo boya za trop poto. Vous comprenez? Tango akei, oyebi na ki opesa babilo mususu. Omoni Tanya. Tanya Seigneur Fitufiot. OK. Aya test et pas ready. OK, OK. Wana za penza mwana muke. Donc mais ready za na motema malamu ba je n'ai biso do na doit se comporter comme mabe pour na mwana wana mais ready modèle aka ko pekisa bino tikai azuluka vina ye. OK. Parce qu'elle était trop petite. Mais ready je n'ai biso wana dona aza petit à vivre mais aza pe pire ready na makamba ready azo na parce que ezaki nango ennemi. Ozomona Viens za ko tindika ko bwaka wana to répéter na la samba avant que tu maison mère salam. Ozomona azo bengani ko tindika moi na penza na mabele moi j'étais choqué. Après redia ya minotika yo ko za de sa minotika akuluka vina na kanga mo wana. OK. Azuluka vina le laza mutu munene tanya. Mais siko en tant que membre ancien membre ya Casa de Canto. Parce que dès ni R de bande ko répéter au tsala ko se manifester. Maman au monde boulot. Seconde ngeza bo. Boulot otina dimanche akuna. Oui, na dimanche mete lelo na ngai na sala lisumu. Yango na yo longola lisumu epana. Ah OK. Lisumu ngo yebi pourquoi? Lisumu ni. Bo na kiyi Marseille te. Izane tout sali lisumu. Siko po longola lisumu wana. Foza ngam na benga ki yo lelo. Oui na yo mto benga ngako. Yo mto benga bina ngaka te fona kota wana. Donc mon ega ko le futa billet au de Marseille. Non, na paiement. Au paiement. Ah pour la boulot ah ouais. Donc nazo Marseille pega musika par rapport à Paris. Non, mais nazo sala na samedi dimanche pour na betu mba banzunzingi mikolo mingi. Moi c'est en cher. De bateau barana ba parler na bango RC zo tanga banini moi c'est en cher au piscine. Donc il tout ça qui marchait. Zo betango donc samedi dimanche lundi aucune compagnie. Samedi dimanche nzonzi. Donc vraiment j'étais fatigué. Bon, pour na sala lisumu te pour ceux qui netinga na pera ba wario. Ceux qui na kei concert na biso te zandi ça lisumu. Ah OK. Siko comment na Jado le Cambodgien na podium. Ebo mona ki obi arrêté à mise au moins banda fungo l'orchestre ana batute mais quand même na Bataclan à se permettre y na 4 musiciens na Jado le Cambodgien et ça il non et ça li bien mais et le moko que dire comprendre en bon pas trop retard parce que Rambo déjà a libéré Mboka donc yango afungoli nzela quoi mais atikate parce que ba musicien avant ça ba musicien c'est lui-même d'abord. OK ah pour un concert ah OK et ça y est ah bino ba na mangwele ça là bino quand même bien hein c'est ben maman c'est la minute on est d'ailleurs qu'il fallait acheter libaya na redia misolingo kendo omoni makamanga na okokata nini te na tuni question redia misi papa sold out bongo ege papa sold out te omoni yo na okokata nini viens na ba ilo kato umela est-ce que ngana sai kuna te kasozaki kuna yo na lobiti parce que non l'action ndenge ngana accompagnaka carrière ya fali omoni oh et ça na baba bien oh
Afrika nga sobiye. Tena eliote na kacho kutenemi yo. Okasi ka suli ende. Nga obetsanga mutunga na Redi vient nanga ya molokai et puis dem sabino. Ancien patron, ancien patron. Siko et puis mon na sabino loko moko. Batu oyo donc batu nyoso bazolanda miso bolanda nga bien. Ba Olanda. Na peso nanu bambote pona eloko ndeko ya bien na nga bela poto ya bosi. Oyo ezali deux billets na ticket nga na grand prêtre mère Mukarana. Bosko angeza. Soki obondeli ngai. Oui. Nalela yo Papa Africa nalela Papa Africa témoin. Mais aux habillés Papa Africa. Si ma petite ma sollicité. Comment ça vous a trop pressé ma bé. Oh attends va da Silva, policier de Paris. Auto comme moi, to m'aider. Oh ya minga, m'aider te oh formule 7. Oh bon mobimba oh. Faut ngo kasité. Oh Papa Africa be blum sou. Oh tala ngana bisi ba omani biso to zaka fala selka eloko mo. Oh chibite ka ina pe ba cede boy. Ah oh ponzanga mona sentir na bimisi mbongo donc mbongo ekoti ba côté direct. Pamela diza match bendela na eloko pardon na ba te Papa Africa mambosa alinga sala ngana. Te mama ngai omani sala ngana plateau wa. Oh original ko. Oh yango. Il y a 3 CD. Au volume 1. Voilà. Au volume 1. Et ah, c'est un champagne à police. Au volume 2. On a livre nango. On livre un tchembo. Volume 3. Na livre. Yango ko. Oh. Ah ouais. Afrika merci de ma pambola. Te nzambe te. Bon, ça t'en a pas. Nzamba pambola ngate satana kutu na ndimi nzamba pambola ngate. Oba big si décembre na biso na biso. Te nzamba pambola ngate. Ai za soko meika na chelo CD. Te siko zomona. Merci. Batu mingi balobaka ba ba ko accompagner artiste na ba. Te yo mola si ma preuve c'est ouais, moi t'es combien déjà? 14 € quelque comme ça. Ah ekitili susu hein. Peu nango maman na pesa ba te belé. Au prix nango na les akata. Oui. Oh, quand même. Si ko tala ko fela ba YouTube. Te maman tala siko place fala za makasi. Oni ke ba so mango ba teka ngo vero. Quand même. Ka so lesa ba bile sa punda. Ben siko donc il fallait za mystique. Apesa tu misala quand même. Apesa ba tu misala. Ah. Donc makambango esili nanu te. Bon. Yango ko accompagner artiste hein. Donc artiste ye moko aye bandenge ni ba tunaye ba accompagner yo moko sala nanu musala kitoko ouais donc ba soki donc ozo répéter mingi oya linga ko tricher fali abandaka ko répéter mingi batu bakasaka ko tricher fali soki abeti na salle boyo po na salle na te makina tabata clan te na expliquer kaka ndenge ba ko tricher artiste ouais artiste a travaillé à trop banda 8h 19h pour na solo na Zagalo ba Zagalo binanga fait trop travailler de trop donc yo pe banda ko travailler trop au moins il fallait meli mai na répétition yo pe melaka mai pour mai ezali yo comme yo tenga la romela mai te so ko ina podium mais comme yo problème o mela mai te sko o mela nini o mela chimbo to muchacho ba mela lo ma shakisha o muchacho yekutu aoza bacoup de tete mikolo aoza yango wana siko omoni ndenge eza esili te omoni neti na te concert ya Marseille te parce que nangaki na pema mais siko bien nangeza tozo continuer na déjà zeloko moko yo soki yo il faut bondela ngai to olobaka na komi waro na osalo sebe moko petit nanga Papa Africa lora ya kosekana nungana mona yo na kingo zomi yo kasi ko oleki na ngai oyebi no pe kotanga bon mangelingi nango ngai te kasi oyebi no pe kotanga otanga ka moi vite fait oyelinga code te oza agence ya Localliance alliance o baluaka ba voiture ba minibus fiche de réservation ouais oh nga na louer minibus oh tala kasi ba place nyoso ekende Pamela dit à match bendela na lo réalisation 600 km donc de Paris Lille oh ya Lille oui pour na remema ba wario troke na bango donc to nazo accompagner artiste na ngai Papa Africa équipement comme toi que journée
non nango vendredi na 12h bakomi nyonso wana donc vendredi to départ na pourquoi nazongisa yango mpe samedi na 12h. Ah ok concert eza na 19h30 tolongo 14h tokomi avant nasali bafilingi na ngai après siko cameraman oluwe te kasi yango nalobi obondela ngai tobondela na siko ekomi tobondela ne ok za tosouffle ndambu donc bambote na sénateur Beke bambote siko ozali Guy Massamba le directeur tobosani te pele ton fumu garçon de disque sans oublier la Silva policier de Paris balobi bazolanda biso en direct bosabone bota l'émission bocommenter yango nde esalaka ke tofanda lisusu liboso ya baécran toya bino baactualité na novembre po afrika na bia baconcert mpe betaki ebeye na Paris opeka oyo ya nini te babiye kasi ngai na mokarame papa sikoyo na plateau nango ovantelenga mokarame ndeni yopesanga biye na yo bodebona kolingelela ye lisusu parce que madame mpe boye te omoma papa oyo basala Sagi Sharufa lelo otala sort te Sagi Sharufa nde alandaka succès ya vie kasi mokarame na mpe azolanda succès na oti mais wana asola te nga pesanga mpe biye pardon na biye baconcert ebetaki ebeye na part omona concert ya wata ya vie nanga bayilo nalobi eloko te mais na tuni okesio oyokufeli na mamba te yo moto change nde mwa lisolo ngo nga mpenza na fe oponinga mpo tozaki na yo mpe namoni basi ya 70 ans nga moko na se retrouva na niveau moko aosakana te omoni lijo azopumbwe lokwa tala ndenge bapumbwaka abeta lupumbwe rappele ke tosalaka émission awa nga nalobaki ye aza lijo ko paridi aza Congo bato akomprenaki yango te ta mosusu amona yango bien non soki amoni bien te na ngai naexplike parce que redi aza Congo de quel sens congolais nyonso ayebi redi lelo soki aza te mais nalingi te ezala bongo soki aza te bakokitisa drapeau mais ridio kwepa soki aza te akosala mpe te voilà yoki nango bongo na lidio mais non c'est la vérité mpona kolakisa ntango bazali kopose baquestion oyebi moto azoloba ayebi te moto asengi déjà pardon il a bien fait là moi je suis fier de mon grand de mon local moto asengi pardon alobi akodiembelaka succès aredi ntina suka oui abi akodiembela aredi lokola selo adiembela je suis pour faire selo adiembelaka fali na ndenge ya mabe sikoyo teya bien na ndenge ya bongo te alebaki na ndenge oui c'est moi je suis pour parce qu'il fait partir de vivre à la musique ozo comprendre c'est bien ce que ozomona ke ndenge bato baboyaka fali omoni mpe neti redi bato bon kote redi na ndimi te se bato baboyaka ye moko aboya kotikala na vivre osoki mpe atikelai nango elingi ezala kaka ye boye aza na casa de canto na ye bo bino mpe bobangaka bolinga batinda bino bakestion te lelo mpenza bonana aki otombola vivre lelo na kotombola vivre nayebi te mponga na biso eza héritage na biso tokopesaka motu te batetela kozaka mpenza batakata kokombe kasi héritage ya famille na so tokopesaka motu te yango sikoyo elali mais malgré tout ça ndeko na nga tosha base fulankanda aza na bamusicien aza na bamusicien na biso ya viva bakobeta na Madeleine le 22 décembre donc napesi déjà tosha fulankanda mais mwana wana aza mwana moko malamu oyebi ke ye mpenza abimisela papa ye parole moko ti bandimanga na ya na poto nakoki koloba ngo te parce que nazobo bon nakoloba kaka me nakotanga bamakambo mingi te eloko alobako parce que nde bazokande nga na lambe na ndenge ya moke te soki nalobi na lambe soki nalobi te mais écoute moi nazobeta lisolo aza moto avivaki na mokili atika baempreinte atika bafetifioti atika mpo na ngai nakokaki koloba te ke so moto atuni nga likambo alambelambe so nabike vie na ngai nalingaka na bebisi donc lembe fo naloba ke ngai nde tozoyokaa te abandeki donc alingaka anyokolanga na niveau moko anyokola ndenge anyokola Zimbabwe c'est ça c'est bizarre c'est compliqué ye na Zimbabwe bazaki bapire ye na nga mpenza netiki ndoki mpo so nabeti masolo makambo aza kosala nga okondima teki azaki pire mutu na nga malheureusement mais voilà moye mpenza aloba eza te mais bato bazali bato mosusu bayebi bon on est là pas pour ça ok siko commentaire non sur concert ya Bataclan elo nyoko oloba wana commentaire na nga doki naoki oloba kaka na vie na nga bayilo kanto
ce qui a tiki mabe. A continuer. A continuer parce que Rambo déjà à Sali Moussala Naye. Yépi a continué parce que les gens, ils n'ont pas besoin des artistes gauche ou droite. Tu es yéndé bayi local to baza na posa naye. Point barre na banzembo naye. Alors que ça naye ba musicien, alors que na ba musicien naye o ba nini mais Redi a tikate parce que Redi ce qu'a bêti 8 fois. Alors bien bête ata comment arena o il y a comment il y a place Bercé Zalaki, il y a 22 000 places à Robeta. Parce qu'il y a patrimoine. C'est comme Oueranson aussi. Donc, j'ai encore un message pour Oueranson. Ah, ok. Bon, on a maintenant tout nos concerts, il y a Wata. On a un commentaire, c'est Yango. Bon, Ezali Kaka, Wata Baza, c'est un garçon courageux, moi je le respecte beaucoup. Oui. Plus même. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, Bayoka na bango batute. Ok. Donc là, je ne peux rien dire. Parce que ceux qui m'ont dit, Banda Ebise Likambo, a on dit maté. Nana lobaka penzako makambo nazaka nango mpo na wata mposa la succès eza nango mpe kaka bakisi te eza na makambo ya bastratégie mais il a pas ça aza mpe na moto akoyebisi te parce que ngai naza artiste ayoka mpe so yebisi ayoka mpe voilà akoyoka te yango monaka baartiste mingi bakweyaka bato ere moko bakoloba o aza na biro ya mabe non biro bokoki koloba 20 fois soki yai alobi non. Donc, parole à ce que ça y a, président, color groupe. Voilà. Même si vous avez un fallait un bureau qui toque au télé. Fallait une dernière parole. Moi, ce que ça a fallu. Donc, ce qui a marché bien, et ça y est, moko. Pour ceux qui s'inquiètent, au moins, il y a une couleur rouge. Il y a habité, il y a un noir. Il y a un noir et bêti. Non, peu c'est l'exemple typique, il y a un kaka. René Loko. Na nzembo na ye ya 207 banzembo ezaki ebele mpo nini fala mpona ye kaka wana parce que ezali na message ezalaki na message sikoyo ndenge babeta René Loko abeta yango te fala abakisi babiloko mosusu alongoli babiloko bichebechebe elakisiki aza makasi donc eza mutu nde ye moko leader soki groupe ekoya leader bolobelaka babiro te biro eza na parole te aza eloko asala te o bafani. Donc, leader, Aza Djololo. Ok. Merci beaucoup, toi, avancé. Les autres, monde qui sortie médiatique, il y a maman Nabiso Sagi Sharoufa, Oaza qui likangu, Tolo Bango Bongo, avec likangu ya Papa Wemba. Donc voilà, au bâtira au PC la Kazama Sangate, mais les lots, Abimia critiqué. Donc, bon, l'année Moutema, et même ici, Papa Wemba Ngambo. Donc, il m'a mis la critique. Il y a Papa Wemba à Bigeno, Bino a okenda ba Belgique kuna ponga kenda te. Bino okenda kuna boleba masuba, bomela masuba. Donc ba miso banda na banda kuna ye balema masuba. Alors commentaire nous anini na CG wana. Bon, commentaire nanga na actuel besoin nango moi passe mingi po na mboka na biso zo comprendre. Toi na poto. Te na mboka na biso je suis toujours congolais. Te toi ba congolais mais toi. Mais yo quand tu ko. To bete masolo poto. Atana la li 80 000. Ba to ba meli masuba na ba meli ko na Belgique, ba meli na Congo te. Mais yo ke loko na ngina loba. Parce que ba makambo aboye. Aza mutu ba kotika ite. Faut ba kangaye. OK. Aza criminel. Ko boko la motema wana moi comme moi. Je m'en fous. Au Congo, les moteurs qui côté gauche, tu à droite. Ouais. Non, il faut que tu aies un moto, ça, ça. Aza Moutou, on va kangayer. Parce que ma camarade, c'est les crimes. Qu'est-ce qui prouve qu'il a changé? Bateau, il y a BBC, il y a malade, il y a Bomi. Est-ce que Bazan est single? Non, Madame Charoufa, tu es une criminelle. Donc, au changement de l'autre côté. Déjà, moi, je ne vous aime pas les chrétiens là. Vous comprenez le gabinoté donc aux hommes tout monde ma et puis aux ça le qui sinon papa m'a baki n'a été au changer dans l'autre côté quand changer ça nous fait quoi et là on dit les changer comment passer on s'en fout des pasteurs aux hommes dans ma campagne ça la tête t'as la pasteur monsieur sur les gars qui n'ont de comme Jérémie ils ont pas honte vraiment ça fait mal on gars dans ça qui magicien donc il est dans le monde boé tous ça là-bas qui si boé tous au ma bateau mais il est libre. Vous trouvez ça normal? Parce que les Congolais chrétiens, ils ne réfléchissent même pas. C'est pour ça que moi, je n'aime pas Jésus. Ok. Tu vois? Et si je veux aller encore plus loin, même il vaut Dieu là, je ne l'aime pas. Satan.
Ok, merci beaucoup. Écoute, tu peux pas le... Oh, tu as bon côté. Bon, continue. Quand on dit Satan, parce que les gens ils réfléchissent même pas. Ok. Ce qui est bon, on a la Bible, j'ai de Bible chez moi. La Bible, il y a beaucoup de gens. Et ça n'a pas été belé par le bras chrétien, à son Bible. Ok, on a son Bible. Mais moi j'en ai 4. Et puis dans la Bible, Bible de Jérusalem, dans la Sainte Bible. Maloba Nzambe c'est différent. Dans la Bible français, Louis II, dans la Bible qui était là. Dans la Bible lingala. Bon, toke no moni Bible wana. Ce qui pour nangina le baka bilo moko muke po bato ba moninga neti o olingaka Satan oza mutu mabe. Mais nangina zongisa bango ba réfléchir même yo moko pour réfléchir après moi. Yo de réfléchir. Non. Mais parce que raison yo na lingina pe sabino raison. Voilà, après l'émission, les gens ba kolanda biso bon réfléchir. Ce qui te landi na Bible. OK. Hein? Beaucoup mona penza hein. Muta bomaka bato za Dieu. Dieu a fait délige à Noé. Ok. Dieu a maudit Adam. Ok. Et a maudit Adam et Ève. Okay. Dieu a tué Caïn. Ok. Tout ça c'est Dieu. Alors, c'est pas bon. Quelqu'un qui tue ici, on l'arrête. Donc c'est Dieu qui tue. Nzambe. Nzambe, le verset c'est ça. Est-ce que avec cause? C'est il n'a pas avec comme toyebeli Nzambe nenge toyokola. Neti maman sagisha non, là on va continuer. Soki ezalaki Nzambe abande kwa Jonathan wakala. Ewa linga zanetani. Donc Nzambe changeant, il c'est pas un bon père. Pourquoi changer qui m'a été makamou ça changeant? Nzambe aboma mokili ya Sodome et Gomorrhe, vrai ou faux? Tozo ke de malé mais azana force c'était alimisa Sodome wana. Nzambe asala délige ya Noé wana mbulu asala wana. Mais maman, OK, d'accord, merci bien. C'est quoi azui Satan? O azaki pirier. Mais des fois Satan zapenda pio kaka makasi. Ndenge toyebeli Nzambe akosala mutalimwe. Ozui Satan ngo okitisi na terre, ozui biso ndenge lo ba biso bana nao, otie biso susu na terre, to potana na Satan. Vous trouvez ça normal? Otie biso na pied, c'est normal? C'est normal. Pour moi c'est pas normal. Yona no tanta bana na ote ngana na tanta bana na ngati. Mais Nzamba tanta biso. Les fruits de mes entrailles. Nzambe atanta biso. Atie biso na mokilo Satan zali, to bundana na Satan. Si tu pries tout le temps au nom de Dieu, au kende na lola. Si tu pries pas au kende na enfer, sauf que lola mutamona ngote, enfer mutamona ngote. OK, merci beaucoup. Donc voilà. On va continuer. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Ramen? Je ne suis pas d'accord avec l'opinion là-haut. Bon, si ça qu'on dit vraiment, tu es tout ça l'émission, parce que vous les Congolais, prochainement. Bah, comment on va évoluer? Africa, il y a un peu ça l'émission après au lit. Au moins, on peut faire l'émission après le lavabo de la. C'est quand on est le gars n'a rien dit. En Afrique. Ah, mais on peut pas nous demander voilà, au changer forme comme là. Hein? Na PC bambote place ezali. Comment les sounani? Lydie la grâce. Lydie la grâce. En plus yepe maman Wario. Yepe maman Wario. Eh nga papa ba. D'abord ça bolinga ba Wario. T'as fallu amnistie. Ya solo. Eh, aso balisa. Et longa la ba visiter comme ma mariage. OK. Ba bino ba ndako lo ba main noire ezaki na kacha F victime, main noire lelo ekangi F victime. Tournée américain ezaki annulé. Maman, est-ce que na tu pose ka yo bino bolinga ba poser question mais non ya on habite bino bolinga raté si ko oui na comprendre non na lobby na mi pese les réponses bolinga ba na bino ba question. OK. Entre annulation et reporter, c'est deux mots différents. Oui, il y a des choses différentes, des mots différents, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc il va annuler tout va reporter. Au Afrique. Nande tebeli yaya. Vous comprenez mon beau pesa. Nande tebeli yaya ba soka che date wana ezalaka exécuté. Vous comprenez? Mais sikoyo ngala mambuta ya date ya concert mambu ya visa. Menwa wana échanger ezongeli bino donc on dirait ezalaka na Schengen. Mais ceux qui sont sali bongo, place penza ba komona ke fallait azaki main noire. Ah OK. Place ba ko sentir. Azaki ya Schengen siko. Ya Schengen siko bino ba bazo lingo comprendre te. Tant ba aza visionnaire ba bazo mona net ceux qui ni fallait c'est un visionnaire.
Ok. Na pesa exemple moko typique. Moni bongo na beti. Fala banda iko Fanda. Fala banda iko beta ngo batu bazolo ba. Des fois. Beti na ngata ba 5 ans. Oui. Bongo lelo. Et comme à la mode. Merci donc vision. Ko solo mi pas la tarango pe. Na moni ku na ino. Na kodo. Na moni na ino sibi abeti karabu. Donc fala za ndenga lo visionnaire kilelo. Trop d'avance comme rôle. Oh bilo le docteur Nico ndo betachi. Te bango izaki boye te pete. Te wana balita bembo. Docteur Nico zaki mo mule kangi. Wana bavie na biso balita bembo, bazaiko pe, bavie nyonso pe babeta ngo. Soko beti zaiko ya 77. Voilà, au mona ngo. Mais fana ye ne loko yo. Biso bo lo bakana bavie na biso mopa. O lo bakana ba mopa. Ndenge kuto kumisa ko peter na question ba mutu. Papa Africa. C'est go la concert You Arena, il paraît. Parce que on a commis sur le terrain, tu fais comme sur le terrain semaine prochaine. Vu que dans contre temps, dans la formation qui pour toutes questions. Il paraît que concert You Arena annulé il y a fait go. Bon, au moni ce qui est annulé de ngana koki ko te nakendeki mpenza na FNAC oyebi ke edi napesa nga colère moko mpenza on dirait bafuti edi no mbongo oyebi ke eleki yanga jomona vanaka natalaka edi nazopesela comme mutu na nga nalandela yango oyo te bolanda te concert eza anile te bani na bimi na biso momi na nga kotanaka toke FNAC mama naa na ngo awa nazotuna mwasi wana nakoki kolakisa mpe balaki nazotuna mwasi wana nakomi nga moko te arabe na nga eza bloqué c'est annulé na FNAC na tuye madame je vais prendre le billet de faire rigolo abi écris-moi ça na komelier na pesa betka bomba moko pou attends non c'est bloqué c'est annulé regarde mbala moko pe na biso momi filmer ce qui est dit na zana tembeto tiaka kata ba descendre on a lié ye yavo maman te masala nga masala ki faux te Marc Tabu il était comme ça vraiment neti na fi te mais au moins bato bazo finga eza kaka neti comment je peux dire mutakwe na vélo azoka pasi me bazo tina tina capacité mozoka pasi mais ozokosa koseka bokofinga Marc Tabu pourquoi afingi peta le bien bokende kosomba babiye tala ngai nasombi billet yanga na mukarame na loué minibus ya 9 places pona mema lisusu bawario obundelinga di tepeti daga c'est comme ça bakompanaka artiste kokompani kaka na maloba toki kofinga bato oyebi nu mpe kutu concert yango ekozala te ya natoleka retour ya JB Piana na Werasol na sol parisienne. Donc retour ya JB Piana le 31 décembre, Werasol le 15 février 2025. Retour ya batwala mibale. Na mona ngo bien mais JB n'a pas ce qui a eu quoi conseil nanga parce que moi je le respecte beaucoup. Yo respecte nous ben obligé comme ça on va me respecter aussi. Et en plus non, ça na tous les Congolais bango bazara ba partout moi na batu musu bakoma ko kosa batu bo kima likambu batu niye yo ozaka golato wa te ngana za wenge okosi wenge za patrimoine c'est pour tous les Congolais zaiko c'est pour tous les Congolais loba place no ya bien skolo ba wario nde ba komo kota siko penza na ki patrimoine parce que wenge za mututu yo ukota te yo za wenge ngape na za wenge ngape na za zaiko eza mama batu wana ndenge babima ba jibe na ba wera. Si on ne les respecte pas ce malheur, ils en passent. Mama babima na ndenge na bango moko tilelo ba epoza. Il faut les respecter. Alors, JB, likamba date na e sali le 31 décembre. Biso pe tokutana na ngome to salara moi. Po biso pe to beta à Bercy na le 31 décembre, et salara bien te. Parce que non, mais bon, on a lingi fermé ça là. Maman biso zala ki ndenge wana. Le problème c'est quoi?
na bonne année bato bafetaka na bafamille yo lobi le 31 décembre mais osololi leki nango sikoyo te tocontinue non sikoyo de la forêt eloko na osepela mpona de la forêt mais soki ayoka nga esala bien donc de la forêt te amarka kombo de la forêt concert na yo eza nango kitoko mais po ekoleka nango en fait mais po eleka bien bon nakoloba il faut te parce que c'est vous qui décide donc ozwa bana no ya kala soki kozwi bango po bamusicien tout oyo baza lelo à part yo moko na kakole bato bayebi bango te eza neti na quartier la te à part kofina sindi tout oyo baza na nsima bayebani te yo moto olobi mais moi je le connais pas nga nayebi lola il y a pas de problème mais ayokanaka te bon toleka nanu kuna ben voilà mais de la forêt soki kaka Macintosh Bikinton aza wana Céléo JDT Lacoste donc bato bona na ozanga eza na mutu pa okoboya na ye otanga peti nango tanga parce que bango nyonso bakozonga ça c'est la vérité héritier koya mais voilà donc de la forêt ce qualité si des humains pas aux maman pasteur sur le radio tous côté mais non, moi je parle dans un respecté mais nga dans le bétail qui est grand prêtre mère yom tazaka na papa tous les jours ok d'accord ok donc de la forêt soki obengisi bana no ya kala wana bato asima mingi mpenza te baroi David wana tala roi David azongisaka wenge herbil kitona akendeki te ya roi David elekaki mama nani wana ngai roi David selo ebeta nango ebeta nango bien mais po wenge ezaki na besoin ya mwa bavana ya mwa bafilmgi wana doki de la forêt vraiment soki abengisi kaka bana na ye wana mama ozaka chanteuse te oza journaliste yo po obetika biloko monga mpe na beta opeti non c'est vrai te bakenekene te non omoni batonga natangeli yo bango nde mama na wenge mpenza ya de la forêt bakelekele bana wana bayaki bakenekene ko deja wenge vanda Serge Mabiala wana Serge Tala mama wera c'est monsieur voilà Emela Adiani Tala wera za mutu munene vous comprenez na ça oningisi muta bisa bawali ezongi grâce ya te soko lobi te oya okende lili te soko lobi te okende lili te Rambo po Rambo bundaka bitumba ye moko na mboka véritable Rambo akendeke kobunda bitumba na mboka moko boye na basoda ebele abundi mpe alongi azwi benga siko nakoma mona Rambo neti fali parce que abunda bitumba tala mama bakombata mama yoka bakombata bazaki blague te fallait asali premier tour asali premier tour bo elingo sa bo abeti ye moko de la forêt par le bakango mongala solo penza bokila lokondo efape kato tellement comme star moi babote bachonga bato bamona netalemba te yanke omona te ya betaka bato pa pamba ndenge ezalaka na États-Unis sikoyo omona na Congo bakoma oloba eza makambo ya miziki eza makambo tala
au moins des bateaux bêtes à petit era au makofi mikolo ou les kawako mais batango père bah na comprendre raté ngaso ina eko bundi so il faut na gagner il faut parce que et ça n'est que yo on se peine à l'objet que baba au bête pour en fali parce que l'on a de comprendre raté pourquoi fali a mettre à faire na agression à bon côté la combo parce que Fabio quand même m'a opposé que ce mot qui toque on a la série au moins ba tu ba comprendre raté nous sommes fan ba géraka fan té OK ya ba fan wala toxique to ce qu'on a bien nga fan ndeni ponga na lobaka na za fan ya fali bato bayebi kaka papa ba Wario siko yebi commandé ni Wario extrême vous comprenez extrême doki auto salama auto maman mariage nanga tu photo fali na sima. OK merci beaucoup donc fali véritable Rambo abunda ye moko pe asilisango pe bato bakomi koya siko batango le basombelaka na kombo fali bozosambela na kombo fali te bozolinga pe bosala neti boni ye ere moko epesa biso bakanda. OK merci beaucoup Afrika tokomi vraiment na suka nazali na plaisir ya sur le plateau message ni eza koyena ngo message na ye nango mpenza doki na ye nde nafuta nyongo mpona kende mpona nazwa lisumu te kua mpo ndenge nake Marseille te esali neti lisumu parce que ngai na moto apale donc babillet omoni ya li na likolo nango nabakiseli yango car ekomema susu bawario donc bato bakoselaka bato bamakambo te mpona koaccompagne artiste bosala ndenge ngai nasali bon nsima nango nangi naloba eloko moko eza mpe mwa sérieux mpo ngai alingaka bavérité etu ngai mpenza do nangi napesa mpenza mbote na mwana na ngai ozango sérieux mwana na ngai Lydia Kashala nalela mwana na ngai fort na koko na ngai Daniela aza mpe ndoyi na nga anniversaire na ye eza le 21 novembre awa doki mwana na ngai mpenza pere alela autre mais mokono oya toki bambote esili na tous les Wario na yo moko grand prêtre mère mwasi ya mande fois azalaka ye moko na mutu na ngai d'une image marié tu nayokelaki colère mais mutu na ngai bon naza susu na te bato na ngai moko dasul esila nanu ndenge nini te na fo napesa nanu mpe Pamela Soleil number 10 Pamela donc yeza problème na Pamela. OK merci beaucoup donc vous avez tellement aimé on a d'abiso. Merci à toi Pamela Dizamach pour cette réalisation. Merci na Edino Image, merci na Silva policier de Paris, merci na Guy Massamba le directeur Togo Sanité sénateur Beke Peleta Fumu version des 10.